Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. La fille à question, Stéphanie, la fille à question m'a attaqué depuis que côté na nini nazo sa live na ngoko kutukala mingi te parce que naza libanda na komanda na sa live na mate pa ya parce que mbali boso na mata na ba live et pas na yo mbali boso j'espère ouais comment tata na on pense na ko tel sa panel na tem comment que na finga pasteur Wallace parce que na yebi oyo na zali na yebi parce que bango bakangami mingi ke ba bengana kiyo epa ya Wallace ba bengana kiyo moya ko bengana wana e banda ngo depuis kala. Ozoyoka. Mais les gens comprennent pas des choses. Au moins Stéphanie joue aux alaka wana ngana na église et pas pasteur. Na kinanga pour ko laver image parce que obi jour on a année passée. Jour to sala photo dimanche après les cultes, c'est ça? Ah dimanche to sala photo na kinanga parce que mineur déjà c'est que so qui ne mabe ngamo ko na kona ngana zake parce que na kini église là ta sur pasteur ngwa bengana kinga. Na kina église peut bengana bien. Voilà. Les promesses c'était quoi? Il faut boyo kango bien. Même Stéphanie bazo lapider Stéphanie moyen défendre peu ezate. Na ebisa ko frère nanga la linga ke minga ko sala bongo te. Mais si quoi bazo ba profiter na yo pour ba singa pasteur. Exactement. Ya jiji loba kaka nzamba ya walesa ko batela wa pa ko pambola yo loba ya to kaina nu kota ko bengana ya jiji ko loba na kota ko bengana wana ya ngonde esa la passe ko bengana wana eza nini kota ko bengana na olobango parce que na atozo bali wa mto to ali ko le problème za ko ya na benga ko ya parce que za mukolo za grand frère nanga OK na ça mono déjà par quelque part déjà bon moi au bengana wana ezala ki keno na oti Kinshasa nazaki faible. So moi on a la faible, hein, faible on a la position té. OK. On a on est. Mais na dikambana nyonso, mon pasteur savait pas ça. Notre papa a ibaki en haute. Tant on a yé, oui na oti na vie oyo nazaki nango ya deux fois. C'est déjà trop difficile muto comprendre vie wana soko bimi na 4. So poza na moi cité ya. Poza na moi cité. Ko kozonga ngona facilité parce que tous aneloko moko ebengaka domination. Domination, beaucoup ça ta prière, le fait domination, c'est simple, donc le katina yote, il y a des frères bazan à l'église et des bazan à l'église qui peuvent faire ça, tout ça, à côté de Moussoukoye, là, au bout de ma cambébéré, au cause on a facilité. Mais avant là, nous allons à Kinshasa, j'ai envoyé ma copine Nanga, na Kinshasa église. Parce que, Nazan est le moko o emukireyebi. Kaka, mutuana ndo zanaye. Ya mutoko wa talanga. Mutako vanda na ngai eza moi c'est parce que il faut na kota na kati na ye to sala ndenge ne parce que na limusaka babiloko na zana ngo kala ouais devant mon Dieu tout ça même ta rapport na kati appartement rapport tout ça tout ko sala ngote parce que na moi frère ko rafa le bikino ba tout ça ba rapport ba tout ça ba 5 c'est na kati wana nde ba sécurité ba mema c'est ça ils faux. Ceux qui nous ont camarade sur ton gros ça la boy pour ça en auto je manque pas $30 je manque pas $20 on a encore foutu un peu cousu mon coboé bon ça et puis ma camarade nous mis c'est ici mais ba pesa qui c'est normal ba pesa comme un règlement il y a appartement là bango ba pesa quand même ba règlement là bango ba pesa té règlement mon côté ça là OK ba pesa le côté nada véridique Frère Junior pardon nazo expliquer le komoko maman c'est pas facile ça. Au moins ceux qui ayant un lobby que ba pesanga nini kino ba règlement kino kokoti sa moi c'est awate na début avant na koma Kinshasa na na tina moi sanga ki existe moi sanga ki existe na mois de novembre na décembre donc na les 20 avec déjà les 9 qui na déjà existe ah ça mais pas dans Samuel. Mais la longole kuna bana qui existe na biso. So qui tanga na komi premier jour na tia photo ana na miniature. Jour moi sanga ko tanga na kati église. Tozaki na bato bazala ki na tozante que ça c'est ma femme. Et diacre de nous ayeba ki non, Junior moi c'est Junior fiancé né wana.
Parce que dans un bébé spirituel, comme ça, je ne comprends pas dans ce cité. Mais pourquoi bon, moi, qui nous zakanaye, aya atadinga matipe église avec Nicolo, aya moka ina biloko tolé, to kiti na se, pour qu'il en a mesana, parce que là, on a 35 ans à Salangote. Mais en tout cas, moi, c'était place, moi, comme tout fan, c'est impossible. Vous comprenez? C'est impossible. Donc, il faut na côté, on a zaka bosso, on a zaka nini, na zaka na côté na nini. Mais vous comprendre en côté. Parce que muto na zaki na eza kwa anja tidi ngana e, to zaka na e, moko moni. Moi, elobele ko changer, moi makambo ko changer, moi attitude des hommes ko yen bana ko yen, dama makambo ebele. Tu vois un peu? Nesko. Les règles wana e ko ko matango bakanginga. Ozo mo tamba bakanginga na kashu, makaba ba mari atumba. Il faut tous avoir duc. Na sala ki journée moko, après na eko bima, ma femme m'accompagne. Kaka moi c'est na kaka longi mususu kaka longi wana. Alandi singati to bimi. Dans to bimi aya accompagninga to fandi na église. Kaka journée asa journée moko. Journée moko aya aladi wana bila komi butu no banga kuluna to vanda kasi. Pe na kati appartement wana to zaki ngai. Ba sécurité na ba garçon mususu bo bazalaki. Zaka ngana yete. Abia to vanda kasi lokwa lobi na tongo na okindi nanga. Ta to zo kitana se. Na kiko sombe bilo akolia ne to kutani na badiakre bafanda kiwana na to pesi bango mbote quand ne ko fa biki no déjà les on dit ba to église ndé ba lobiki no junior komi ko lalisa mwasi wana ma femme azaki pa na bango no lalisa mwasi aza fiancé te eza interdit ozomona moi tu vas comprendre il y a aux hommes qu'on comprendre tu veux comprendre ba pesa qui ont réglementé ba expliquer et l'autre côté yo kanga bien et le lendemain na ngota ba mona ki mwasa za ki wana ba vers 22h diaka binginga abi junior na mona ki grâce ayaki awa ngabi wi alala ki awa apona ni alali awa ngabi juste que non bouté za ki mulai to utaki makamba kasho 21h to komi ya 22h mwana batuti ko asunga ngapona kolamba abungisa loko ngana kolia ere pusana ki yango alala kia ona lingi ko mona asusu ye awate ngabi c'est bon na yoki akoyaka lisusu te et j'ai parlé à ma femme ouais ça ma femme na jusqu'à lelo na bikino koyaka susu awate et ça la bien te parce que ba moni ningo lala kia journée moko ça bien problème ezate na zui vol nanga na zongi Paris ozoyoka wade ba reprocher et siri na zongi Paris na sali 2 jours na Paris quand na ça va voyage nanga na zongi sous na zongi kin dans na comme na kin na kiti na avion na comme na flat na sengi clé ba matise linga clé na koti le lendemain nango na kita na tona ke ça ba course le quoi ba na poto sur ba salaka nde diaka susu abenginga wana mwasi azala kite ozoka yaya mwasi azala kite nga moko na oti Paris na lali na tongo na kiosa ba course ba benga ki yo za awa ngabi wina za awa mais yo okoki ko vanda awa te okoki ko zala awa te ngabi papa na sali su nini abikane to monaka grâce awa à partir de là yo luka esika nini okoki là j'avais combien 350 €. Ouais. Et c'est là j'ai appelé na bengi mo sans non les arbres ko ya boise ngai ni na zaba bengani nga na zangi sika ofanda nikila nga flats nazo isu via hotel to se mo sans un hotel te ya hotel za makambo ebele na kati hotel wana bo okukuta mo bali moko pa kolinga yo to kota ma obute ozo comprendre vie c'est ça ya balu azana pona a protéger bango siko bino basala nzambe o boza censé bo protéger mutuana par rapport ya vie o ya yebité bino fo bola kise ko tambola bola kise ndenge ni bo diriger comment ni mamni o ya ko sala po azonga na tentation te parce que bible zolo banini biloko o rabakendaka tango bayaka kozonga ba multipliaka fois 1000 fois ya combien de personnes et tout siko ambi wana o bino bogani wana
Faut sani faut sécurisant comme ça ami wana sanini ebunga lisusu te. Mais bino bozui ami wana bozui botiki yango libanda. Malgré parce que mutu nyonso tanga uti ko changer et tant mutu uti ko bonga papa JS to monaka batata so yaka. Diable azakarize akotindiro mwata msu moment mo ya piaka moment mo ya makambo ya difficile po abenda yazongisa na maboko na ikaka. Mais esenga mwana nzambe faza na conscience fo batu bakamba ye eloko wana bango basala ki soki vraiment basala nzambe ya solo balinga basala ngote. Je suis pas là pour accuser ou pour juger et tout mais bon muto azana mwana nzambe fo omitia kana na place ya mutu tango zo ningo sala mutu mabe mitia na place ya mutu wana soki ezanga na kawana et conseil. Merci maman Erna oza toujours wana to pesa ba ndiko musuma loba to kozonga kana singa maloba na loba kalika moka suka bo pesa mutu musu s'il vous plaît. OK Bande kona biso oyo to bimaka to utaka poto to kendaka Kishasa to kendaka taka ndenge to zala na poto yibi déjà fondi nezalaka tango zo kende pa mutu tango zo kende na destination mo boy mais kaka donc ko se préparer osanga tambongo yo somba ni paté osanga tambongo yo foutre la chambre té pona o garder dignité na yo ozo kende Kishasa bonga masoko mono za prête te vanda bakisa ta soit à 6 mois ta 1 an parce que ceux qui a déjà kenda ki Kishasa bonga maki mais makambo nyonso ninga okomila été mais lelo tonga to lubila makambo te. Donc merci papa j'espère ça me. Voilà, merci beaucoup maman Erna. Topé Sindeko chance bonsoir. Bonsoir mon frère, ça va? Bonjour, ça va. Topé Somaloma. Yeah, ok. Moi je peux comprendre le problème Junior Azalango na motema parce que je connais Junior très bien pendant 10 ans. Je connais Junior pendant 10 ans. 10 ans. 10 ans. Tu sais, au moni ba église à Congo, ba comment ko utiliser batu pour na marketing na bango. Tu sais, au moni ba utiliser ki Junior comme nini produit moko boye, tokoki ko salango visibilité ya église na biso et ba moni ki a commis sans valeur, ba koma ko il faut batala ninga ko se dépêcher na ye. Tu vois? Alors façon ya ko se dépêcher na ye pasteur ye moko asala ki nini, akoki ko s'afficher te. Il a fallu à utiliser batu misusu. Papa wana ezalisko penser na yo moko zo penser bongo ezandenge wana kozolo. Moi selon mes analyses en tant qu'une personne intellectuelle, en tant qu'un intellectuel, je pense que bah utiliser parce que moi je vais mon frère tout ça là bien. Junior a outil na vie moko boye ezaki ke mutu moko te akoki ko apprécier ngote. Pourquoi ne pas faire la délivrance en secret? Pourquoi bâtir yango en public? Ça c'est dénigrer quelqu'un et utiliser quelqu'un pour la marketing na bango. Parce que elle besoin exposer mutu. Boyebi ba combat kozana ngote. La délivrance est fait en secret. Bo sali yango en secret, jou mutu akozala très bien, il est stable, ayemo ka koki ko sala ni témoignage na ye ya vie na ye. Mais ba utiliser ki junior comme un produit là, tos akosali sa biso na marketing et pour batu ba ke non, tozo délivrer ba des fois boya kaka. C'est ça la marketing des églises. Alors eba monique non, pour ça na ye esili. Il a fallu bakanisa ki akomemela bango ba client mususu à travers nini ba biloko bazo sala et ba monike bazui elo côté il a fallu tout nini to benganae alors ko benganae kaka pasteur kaka ami bombier moko a utiliser batu mususu. C'est ça comme une personne intelligente. Siko eloko wana e frustré ye kaske a monike non façon ba dénigrer ye façon ba bengani ye eza façon moko mabe. Tu vois? Et ça lui est pas si. Mais le problème est que l'église va comment utiliser la délivrance et kaka nini marketing et ce n'est pas quelque chose qui est biblique mais va comment ko sala ngo pona business. Et loko basala ki mabe. Délivrance est en secret pour délivrer mutu. Boko senga est-ce que tu veux témoigner ou soit te olingi ezalaka secret. Mais bango ba comment ko sala ngo public pona ko kaka ba marketing ba tubaya ebele. C'est tout. Il faut que toyeba. Elle ba monique produit na bango et produire eloko mon côté il faut to benganaye. C'est tout. C'est ça qu'on pouvait faire. Merci beaucoup mon frère. Merci de la chance. Topé si ma vie topé sur maloba. Ma vie là soit parole. Ma vie ozola la bande. Ah, olobi na retard. Magali topé sur maloba. Magali, bonsoir Magali.
Magali fungola micro na yo, yo mtoza la parole. Magali fungola micro na yo. Oui, na Bonsoir. oui, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Oui, papa, nga nalingaki na intervenir mokie na eloko na yoki oyo papa Joujou a lobby. En tout cas, naza vraiment très choqué. Na place à lobby que azalaki na nous affermité et puis à passer par délivrance. En tout cas, place où on est choqué nga. Et choqué nga pourquoi? Parce que mutu oyo avant aller ka délivrance, aller ka ba étape wana, il faut azala bien enseigner. Ba enseigner auti na vie à péché. Auti na vie moko ya mabe makasi. Il faut azala bien enseigner pour que a se maîtriser ce qui tentation yé aye bandeni ya ko s'échapper. Mais bino bo enseigner yete aza fermité directement bo lekisi par délivrance. Et moi je confirme que eza nzambe muta délivrer. Exact que oh non enseignement que pasteur Nzambe awale ça et tout non c'est le Dieu le créateur oh ayebi Joujou bio na kombo na ye ayeba ki que gloire na ye un jour ko se manifester c'est lui de muta délivrer na moi si na ye oh batingela qui est comme ange na moi si na batela comme ange. Oui, à travers moi, Sinaïe, celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur. Bible constaté. C'est une bonne femme pour Joujou. En tout cas, Nzambeka o a délivré qui est wana, a continué naïe, a lâché yete. Papa Joujou, Zala Makasi, Nzambe muta délivré qui o. Ce n'est pas Nzambe ya Songolo, ce n'est pas Nzambe ya Nani, non. C'est le Dieu, le Tout-Puissant. Yé muta bengi yo na kati elanga na ye. En tout cas ko pesa diable porte parce que eza muta mukili muta bengi yo te. Eza yé moko. Donc zala fort et nzamba sunga yo enseigner yo les sous plus ndenge yé moka bengi yo ala kisa o direction ni o kotamba. Donc c'est un peu ça o ngana loba. Voilà, en tout cas, merci beaucoup Magali. Maman, merci beaucoup l'intervention na yo. Tu peux si Gisèle Maloba. Gisèle, tu peux sur Maloba Gisèle. Bonsoir. Merci, papa. Bonsoir, papa. Bonsoir, bonsoir. Omoni makambo ya frère Nabiso ezopesa moi passe muke. To banda kolanda ngo kala. Omoni biso na kina weza ndenge nini? Ndenge frère ba sake délivrance. Soki azalaki na mbongo. Papa, kanga makamona lobelo. Soki azalaki na mbongo, m'eglise ya mbetiki ete. Mbetiki ete, papa. Eglise a lelo ekoma ko lukaba o baza na mbongo. Soki oza na mbongo te, oza eloko te. Oza eloko te. Soki frère na biso azalaki na mbongo, balingaki batika ete papa na ngai. Église a lelo koma ya etere moko boui. Loko azana ene loko te. Église ko yamba iti. Pe loko ba loba te bandimi. Eza bandimi te papa. Eza bandimi te. Ngai na yaka na kin kosoma lopangu nga. Naza na mbongo. Na kei na église. Na kotanga koma église angote. Na yebisi pasteur po naza na mbongo nani ngosomba lupango kasi makanisi mususu ezoyelanga pasteur nasala nini pasteur abiyaka na mbongo wana nga na bonde ya likolo nango po somba lupango nazongi moto musu apesinga makanisi kokende na mbongo wana te nzambe akosala kosomba ka lupango papa nakenda na église pasteur aboya koyambanga na église na kota kalonga passer ezaka ya kokangama ti na monite na chanza église pour le moment pe na kende ka so église te ba église akine za soki ya juzo azaki na mbongo balingaki batika ete papa banga batika ete balongoli epo aza na eloko te église akine ekoma bongo papa merci na suki wana. Voilà, merci beaucoup maman, merci beaucoup.
Maman peut apesi, toujours pesa bandeko, jugeois les kakawa, apesa qui témoigne, ne makambo le komena ki o balandaki, to pesi code 16, code 16 to pesi maloba. Code 16 au maloba. Maman Ernest, vous êtes disponible pour modérer Maman Ernest. Code 16 to pesi maloba. Oui. Mais alors l'obété va te pesi à zobate. Code 16. Fungola mal. Bon, tout quitte ça. Code 7 au quitte ici. Toto pesa mtaji kolo peut-être attends ça azo qui pas ngamba. To pesi ndeko na biso JS Seden to pesi maloba. Oui, papa JS, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Bon JS, nayoka qui fait Juju ndenga zoloba, mais ça lui passe. Donc moi, j'ai pris chez papa Walesa et ça lui passe. Mais nayoki bato bazoloba na se te eza bato wana te eza Walesa tindi bato wana. Donc est-ce qui est passé Walesa koki ko banga fait Juju pour ayebisa ye? Aho ko banga ete? Ye moko papa. O matsape ha. O matsape na gérer. O matsape o kitsa. Oh, ye moko fait Jiji azoloba azali na likamo ya papa Walesa te soki likamo ezalaki papa alingaki aloba ke Juju yo boye azotinda bantu te papa azalaki kutu te papa azalaki na voyage azalaki te ndenge période wana azoloba ke période ya papa babengani ye ya église wana nde période na ye donc na nsima na ye de papa babengani ye na église wana non akoko kobanga ye te mpo ayebisa ye fara mfara. Oh, de deux. Nazo kao, ba église ya Kishasa, bazo sangisa. Donc, la comparaison n'est pas raison. Ba koki kozwa. Yonde, dengo zo sala ba live na yo. Nan denge papa, mama mususo, a sali, ba live, bazo fika papa, na yo, ils a différent. Yo zo tia ordre, ye a zo tika, bazo fika pasteur. Tu vois, non? La comparaison n'est pas raison. Bazo comparer ba pasteur wana, na ba église mususo, pasteur ya, bazo luka business. Ce qui Juju à sala nambongo balinga ba yemoko passer wale sakabela rabana na ye bino bongo na raté bozo ya ko lakisa ye nini. Il faut faire attention avec les pasteurs. Non, ne faut pas insulter tous les pasteurs. C'est pas bien. Yemoko Juju azolo baza problème na yete. Eza problème. Maman s'il vous plaît. Bando matina life est-ce que va finir pasteur wale sana live? Non, na lobby papa. Mais biso to le blamamba live na biso, on peut pas mélanger, on peut pas citer aussi les noms des gens. OK, merci maman. Merci. Biso opinion, comme ta opinion na ici. OK maman, merci. Donc na zolo ba par rapport à bao e bazoli ka bazolo bao papa azoluka donc atinda ki ba tunde ba longola frère Juju non papa aza au courant donc papa donc asi a yebi pour le moment asi a yebi donc to yebi ça y est akobenga ye moko frère Juju mais c'est pas bien d'insulter les pasteurs ou bien ko sala ba mélange c'est pas bien il faut poser là quand même na respect bino bozolo bazana ba poto bozada na nini donc il faut avoir du respect avec les gens ceux qui ozo sambela te ok na église te yo ozo peki ko kopisi sa ba douter donc problème na yo problème ya Gigi is different ce n'est pas le même cas. Merci maman, merci papa JS. Papa Jérémy, ça vaut la parole ou papa maman je ne sais pas. Eh, maman, maintenant, on va télé. Papa Jérémy, oui. Bonsoir. Oui, vous pouvez parler. Na koti pe un peu en retard. Si j'ai pensé pe na yebite, mais le rôle da panel na matara souvent. Donc on a profité na kota. Papa Jires. Ceux qui comme on comprend un sujet, t'es mouton à l'école, maman Maria Loba, comme ça, au Hollande, et puis c'est après. Ok. Bonsoir tout le monde. Bonsoir papa JS. Bonsoir. Ok. Ngai, nalingi na intervenir un peu. Nayoki makambo frère Nabiso, Juju, nalanaki bandita ninga bandi et tout. Problème eza na papa, nga na sambela ke papa pasteur Walesa.
Mais eloko oh frère Jojo alobi que entourage ya pasteur Walesa ezo bebisa réputation ya pasteur ce que pasteur Walesa zo matana ba miniature. Ce n'est pas parce qu'il a fait, c'est par rapport à les gens qui sont tout autour de lui. Moi je sais parce qu'un mois après 22 ans na kendaki Congo na kutana pasteur Walesa na solo la naye, mais il y a certaines choses où il est en église où on nga moko na kendai komona yepo na koyebise papa boye ayeba ki même pas tant on a tangeli komba batu abengi bango tout de suite agangeli bango. Tant certaines personnes bazolo bakeno ayeba ki naye abatami na sima Jojo. Si on regarde bien le vidéo, papa allait se soki likambeza a koleksa liboso atabana dernièrement moi na kakola bavandisa ki par rapport à ce qu'il avait fait. Est-ce qu'ils sont obligés à l'équipe pas diacre? Le plupart ya makambo ile kaka na kati église ezala kanango bato baza tout autour comme le quoi bajalelo il faut pas kutana baba no senga bambongo faut ça l'entourage est très mal placé yemoko alobaki alobi et comme le quoi na politique mutu nyonso tout autour ata po bacha kiti bakomi koloba ata po bacha kiti on dit qu'il faut ata ba protocole il faut négocier na bango osimisa quelque chose eza makambo ezoleka kuna tout autour yemoko ayebaka te. Oh, bah, mais oui, pasteur, il fallait quand dit, mais vous savez, frère Junior a lobby bien. Délivrance, c'est d'abord décision à mon tour. Ceux qui ont eu décision, ata basali 50 délivrances et qu'on change le côté. Tant que vous avez une décision à abandonner certaines choses. C'est ça la première délivrance de la personne. Alors, ceux qui m'ont yé mo qu'on a eu décision, ata pasteur ou aller sa quitter si ba ingénieur se peut pas délivrer. Abandakaka kobande la même situation. Donc délivrance yemoron de konabiso a eu décision ya ko abandonner ba bewana yango to moni keno akwei na été. Soki yemoka zwaka décision wana te, peut-être alingaka kwea na elisusu. Peut-être yemoko alingaka kwea délivrance ya mutu ezali décision ya mutu yemoka zwa bandi konanga. Na comprendre na yoki pete sika mutu alobi boye pasteur Walesa non à part bato ba ko na commentaire ba benga ndoki. Il y a pas de souci. Frère Junior, zala ko abandonner nzambe te pona mutu. L'église wana nzamba zaka Jésus-Christ biso to Holanda to bonde la katana ndako. Kondimate ke maman Maria to maxela 3 minutes. Momoni soko likambo le cas qui est grave, papa Jojo outi poto na poche azaka kana 350 € na poche. Et puis na batu o bazana baba bengana ki eza bato basambela kana église wana. Est-ce que to benga église wana eza bandoki bato basambela kuna ou eza batu normal? Papa Jess, yo kana yebiselo ko mo ndiko nanga. Omoni na église, ngana kenda na Congo na 2019. Na koma na église pona kota kaka na église. On dirait que je dois payer pour la place à vendre. Donc na église yemoko alobaka na bandoki bakota ka église. Mutu nyonso ta kota ka église azabia maman moko alobaki tout à l'heure. Ce n'est pas parce que mutazo ke église naza motema malamu. Ce n'est pas mutazo ke église na tiki masum papa Jess. Ozo mona biso ba ngana kenda Afrique 2 fois na kenda ka église wana. Deuxième fois na ke ko mona papa Walesa na yebisi papa. Bato baza tout autour na yo bako bebisi leur réputation. Nga moko na vandisi na lopango ne na Gombe. Ayebisi nga mona nanga na yebi. Na yoka yango mona ba système akomi soki likambo achoka ka église. Abenga ni yo mutu nyosa amona ke na lingi mabete. Mais loko bango basalaki wana soki frère Junior azwaka idée ya koyebisa papa Walesa papa Jess nzamba lola zo monanga diacre wana tolinga kito yoka sango. Po papa Walesa nga buzo bate. Parce que nenga matin na miniature boye agro yemoko ayebite. Il faut aller na Suisse à la semaine prochaine. Biso bato to yambaye. Biso to vana na Suisse. Donc makambo o l'équipe entourage nazo confirmer papa Jess entourage à papa Walesa ezo baby c'est la papa Walesa ministère na bato bayembaka na ba protocole le plupart bato bazala kuna. Donc abazo matin na miniature koloba o boyo wana aza mutu akokoza na berere na ye mutu aza se azate nzambe nda aza saint akoza pe na ba défaut na ye mais ba défaut mususu peut-être bato mususu bazolo bawana eza yango te papa Junior soko opportunité ko monana ko oluka ngana ko tindelo numéro papa Walesa za na WhatsApp soko tindela numéro na yo obtindeli ata audio ya makambo eleka ki diacre wana nazo yebiso lelo ponga moko pe na obenga na minute mama makamunyo se seye bani yo sala ba live na minute yo Walesa na si pasteur na bino akoluka ndeko Junior bako fanda bako solola kombo ya batola te ko bima
Ah, merci papa JS. Côté wana de na sepeli. Côté wana bato wana so bakobima bokomona bato bolanda. Papa JS bakofandisa bango zela okomona yo moko. Bakovanda papa JS parce que eza pe epesa pe bato bazalaka. Papa wale sa pe epesa ye. C'est vrai que église eza monena koko kambaye mon côté, mais aza très 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 mal entouré. Na lobby te que frère Junior akosi na ndimité parce que makambo eleka kuna nga kalova na flat église te na sikala ko vanda kuna te akosi maman akosi te papa avec akosi te yango na lobby papa akosi te ne bato baza tout autant na confirmer na témoin 2019 na 2022 2021 na mona ngo boye na kena ko vanda sa papa ale sa yemuta azui o boye ba lobela ba protocole na miso na nga. Donc papa Junior so que comme na bato ya papa zala ya kosepela diacre wana biso nto photo yebe po bango ba comme ça en commerce faut futa mbongo il faut ça ba comme ça en cop na bango ba comme liela wana donc yango na niaki na loba merci beaucoup na tiki place na bato mususu papa merci beaucoup maman Erna zo maloba merci c'est maman nani Joséphine Mtaroloba maman Joséphine zo maloba. Maman Joséphine, m'appelle sur Maloba, fungula micro na yo, zo Maloba. Maman Joséphine. Maman Joséphine, 1, 2, 3. Maman Erno qui sera soit l'obité, l'obité qui ici. Voilà. Ouais. Bonsoir. Bonsoir la famille. C'est de la part du pasteur Olivier, à partir d'Angleterre. Nzambe alola pambola biso. Naza un peu na moi intervention comme qui par rapport à la conversation en déco. En fait, naza mutu mingi ya ba live te ya koleka boy. Et puis qu'on se mettre dans ba problème où ils a toujours étalé kolo, vous voyez, parce que ils en a battu sous ba ça la capture à live, ba même on a ndenge pe na façon na bango ya interprétation. Commentaire na ngeza boy ya liboso. Merci premièrement pour l'opportunité à parole. Na landa ki mama solo oyo dès le début. Nazaki pe na relâche ndenge ndeko Jojo alobaki le point les anini omoni société na biso congolaise ezana makamsusu ba interprétango selon ba consentement na bango moko na opes exemple moko avant na aborder na conversation na nga je sais que ba tebele ba landa biso nga nazalaka JCC na combat spirituel en fait makambo biso to vivre na carte ya combat spirituel eza oyo batu baloba libanda te. Vous voyez, et ça enseignement mon côté na carte l'église des fois au kuta M sunde bat baloba combat spirituel et kabola batu na ba famille baté à kangote. Pourquoi eza kandenge batu sunde ma mela makambango. Na par rapport à quoi? Nde quoi ça na raison par rapport à oye et comme la qui est et puis aloba qui est moko qui a défoula qui makambona par rapport à émotion ndenge moi nazwa qui résultat ndenge pas distinga qui. Donc mona qui et pesa qui émotion ndenge bana koloba. En fait, Pasteur Wallace, c'est un homme de Dieu. Beaucoup de respect, c'est un patriote, c'est un papa. Donc, c'est un mentor. Tous en attendant qu'on tolérer été, puis qu'on puisse saquer ba combo à n'importe qui, parce que Aza Moussa est Nzambe. Nangana lo baboué. Wallace Azan do quitter. Wallace Aza démonté, parce que Nzambe mutabenga ye moko yebi, oyo, ye asala kana Nzambe. Parce que, Bible a un mot lobi, to juger mutute, parce que, vengeance, na rétribution ils a pas yé mo nzambe ndenge nzamba benga kai pe établissait le roi musali na ye mo ebinde na juger les premiers zaka ndenge ka mama oto lobadia oto kitaka mingi tabi entourage to administration ya église ya papa wale sande muteza mabe moi je suis pas chrétien na sambela na chrétien à église wana te na sambela kuna pete na participe pas tant na kitu mo côté mais sauf ezaki peut-être nande na ndo lande na makambu pende mama je expliquer makambu zaka ke batu mususu bazobe sa ba réputation ba sala nzambe sans tout avoir yemoko musala nzambe ayeba. Vous voyez, parce que nandenge diacre wana sala likambona yako boya ndeko ko bengana ndeko sans tout avoir pasteur responsable to visionnaire yemoko ayeba et ça déjà moko il y a des fêtes pe ya mabe. Vous voyez, je vois ça ma bête parce qu'elle dit vérité, rien que la vérité. Mais sauf les choses les plus importantes ils a que biso ba tout le ko interpréter ma bête il y a peut-être des raisons par rapport à ma comme là qui est le reste à savoir ils a que vie déjà message comme pas ya yemoko visionnaire vérité que yo banaka tamba vendre ça diacre on et puis et ko ça la mie so qui témoignage sur bimi et puis ba c'est qui o asala qui toi à terre ya makambo wana pour que makambo ici là
Donc, commentaire, qui peut-être, on a tout de suite un peu qu'on criminaliser, parce que l'Nzambe, qu'on benga bano ba combo, ils ont sens, parce que Nzambe, l'obia ko jugé, jugement, Moussa Nzambe, tali yemo, Nzambe, mouta benga, epe, achai na Moussa Lanaï. Commentaire, en tout cas, merci, Nzamba Pambola Bisso. Oui, papa, maman la joie. Maman la joie. Maman la joie, font le micro. Maman la joie, font le micro na yo. Non, non, biso do kokati yo fo fongola. Biso to zaka na droit ya kokanga, mais ya fongola te. To biso kanga me ko fongola te. Yo mo fongola. D'accord. D'accord, merci beaucoup papa. Ben, ngana nazo ndo manaka la papa na ngai, na ndako mingi. Mais c'est déplorable hein. Et comme on a le peut-être na kenamwa el mosusu. Vraiment, et ça la fascination pour les biso chrétiens. Parce que quand je vois tout le monde qui monte sur ce panel, bazo défendre ka pasteur ou aller ça. Peut-être na kati ya et loko il faut te défendre kombo na Nzambe na makambo zoleka. Na tous les loko moko papa na ngai. Tango maman moi si azebeda mema ki ba ne pa na Yesu Masia lobaki na bango alobaki na Yesu Masia na ngina zo bana na ozo bana ngaba tambola pembe na yo so epsek na loko mote ngate mona pona bato atambola pembe na ngeza li papa muta pona bango siko bato baza pembe na wale sa entourage ya mabe oza pembe na wale sa nzambe muta ponela ki bango bien pona ki bango yemoko. Pour c'est un homme de Dieu, il est puissant. C'est un homme de Dieu puissant. Ce qu'on entourage, il y a des bébés, c'est des macambos. Banda kala église, on a un scandale belé. Est-ce qu'il y a un monde à Kangote? Un moment, il faut arrêter de défendre. Un moment, il faut garder silence. Parce que même Bible, peut-être, non, garder silence, c'est l'éternel défendant pour nous. Un moment, il faut arrêter de défendre. Parce que tu m'as parlé, tu m'as dit, non, Moussa Nzambe, Makambo, est allié, Azala quitté. Non, ça, c'est l'idolâtrie. Arrêtez ça. Il y a pas de finir à bisou, on nous sur un bateau, beaucoup, on va faire un peu de parce que Makambo, je sais la Sony. Makambo, je sais la Sony. Tout ça, bah, chrétien, bah, scandale, les mingi n'est pas n'abusé. Et puis, ça fait honte. Au fait, comme on a quand même la Sony, Makambo, et pas une église, Nzambe, c'est plus église, scandale, le passé, c'est Makambo bandit les lotés. Il pouvait lui-même aussi, que le bâtiment, entourage, est-ce qu'on a besoin d'entourage, on n'a pas à travailler? Il y a mon salle, les âmes, mon salle qui bon Nzambe. On a besoin d'entourage, on n'a pas la salle. Un moment, il faut qu'on arrête un peu, ma chrétien, arrêter un moment. Ça commence à faire de trop. Peut-être que mon salle, Nzambe, entourage, ça veut dire que donc, mon salle, Nzambe, habité, on va collaborer, donc ça veut dire que Baza, orienté par le Saint-Esprit. Puis et pas mon livre Nzambe zali entourage no ko za mabende bien faut azala assainir entourage na azo bakeno muto abozo to mona ki bonzambe te ko za peme na ngai te et ben maman ka biso moto to mataka mikonoso ka biso to mataka mo sala Nzambe zaki malamu te asala ki boete boko sene makamote mo banga basana Nzambe meso ba bazo ko mi banga te nenda ko banga bango comme na Nzambe na makamotu bozo mona oyo mino bozo banga bafinga wale sa mais comme na Yesu Masia dezo finga ma comme na Nzambe dezo finga ma pour parce que Nzambe alors arrêtez de justifier les hommes. Tout tel sabon que non, basala mosala Nzambe malam. Je me l'exemplaire. La Bible déclare que non basala exemplaire. Beaucoup de ne jugez pas mais ouais, mosala Nzambe t'as juger. La Bible déclare vous ceux de l'intérieur. Bon la Bible malam, ceux de l'intérieur vous pouvez juger. C'est de l'intérieur. Nga na ko juger ko fait l'homme d'être parce que dans la kana ya pona na ko juger wa raconter na ko juger fali pour partir bazana kana bango même on ça carrément que non so ba sambela quand même mais ça la musique na bango ba sala mais ce que ça pasteur yo za chrétien aux a droit côté les temps dit avec effet donc arrêtez un peu de faire ça boté ka basana nzambe non batambola mana mpo bato azo betsa mama baku mingi yo so finga mingi na makambo basana nzambe oyo alors bango basana droit faut batambola mana mpo comme na nzambe finga mate bato ba ngaba ba ko ma chrétien bazo ki même comme na ba ko fait bon nzambe ngako ndimela Yesu Masia azo basana nzambe ko mabata lokuta pas na makambo tozo mona oyo alors nous merci maman la joie merci maman la joie minute neko ki to pesa ndiko bienvenue. Allô, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Oui, ata topolaki tozongi nona mama pasteur. Nalobi boy papa. Nalobi boy, est-ce que biso pena ba congolais to banga Nzambe to banga ba pasteur? Donc obi ke Bible lobi ke muto kote ya liboso akoti lola tembe yo muto vanna ban okoti lola koleka mu pasteur ate ya liboso. Maman tango défendre pasteur wale sa oui asa papa na bino ponga papa na ngeza Nzambe na o abotanga
papa na ngai wana en tout cas makambo elekaka trop et pas pasteur alesa kuna ye moko pe pasteur abengana mutu na cher bobosana makambo wana oto bootala te ya benganaka oui ya benganaka ye blague exact ya bengana mutu likola cher maman o défendre maman eza normalité yo muto sente yo zana no dia ko o sente mo sa batika yo fuba bengana na lobi oui a sente ba bengani ba église nzambe so muta sente so muta sali mabe tango ba église nzambe za bango en fait junior ça demande ba matera mutu bongo zela ba ko vandisa ye papa ba vandisi ye aote ate aoloba pe lo ba sente siko bongo mona bato ya sente na église asuka ni wapi tiko mwana bato ya sente bon bato bakena kozona mboka o babuka na makolo ba ya ko balisa bon basi ba okufa. Est-ce que tu peux savoir l'explication, Anna? Il y a des réalités, les gens ne parlent pas. Hein? Donc, tant que tu as sambe, tu as nzambe. Tu as pasteur, oui. Tu as biso pour tout le monde a bokonza likolo. Tu comme ça. Et ça, la maman moussousou. Au monde a mobile, il n'a pas de Jacques. Mba benga pasteur papa. Déjà, ça les sous tant que ça la makamboana. Exactement. Bosala lisumu ya ona loba na biso batokenda église te to banga nzambe koleka na bino chaque jour bokenda dimanche nyonso bozwi bana bakuluna bozo kenda ba on est église bozo sambela mbe bozo changer te juju aza likifuelele ayaki kuna bobikisi e bino moko bozwi mubali mwasi bopesi ye tant que pesi juju mwasi karabino mope so bo sepel tenenga bali to yebite so bo linga patika kidododo to yebite juju abali anore mwasi mbe bino pe ba papa est-ce que pasteur ole satan bo benga na juju pasteur ole sa ko l'église wana est-ce que ya yo karata ate loko te ke mutu boye ba bengani ye juju azo ya Congo avant na Congo et pe l'église te pour juju sala vidéo morabi so na ke église te pasteur abenganga et bon tant pasteur a moni 3 dimanches 4 dimanches juju a raté ndeni appelle les athées tabotika bat na ba hypocrisie na bino bo ke l'église bo tondisa bat bo koyaka ya lukuta bozo banga nzambe te tala mama boye ba mutu a pierre souffle na tongo c'est le Dieu. Ce n'est pas un pasteur. C'est le Dieu. Tant que tu bimarato vandit na lali, lelo na ute moussa donc c'est le Dieu qui m'a donné les forces. C'est le Dieu elle a donné les forces de mes enfants. Merci maman, bienvenue ministre Neko qui te passe à CPI. Déco CPI, font le micro. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bon, nga nina lobaka boye. Pa ya Juju, nina yepsi boye ke. Juju so passe wale sabengo kokete. Po tanyo so yo abanay komono te n'église asa ki suivi na ote po ayeba ke yo ozo yate po na nini. Et puis délivrance na yo ayebi ke ne ka frère wana lobaki ayebi ke so ina lexi délivrance a Juju edinsa mukilele. Ni se ki pe Juju na oye biso za sedo biso ba sedo ba kwesa biso te ko kende te po akoninga rachete ko meka ko kende kuna te Juju yo mo muto alobe za CPI donc ko kende kuna te parce que so zaida besoin no ngaka luko batanyo so yo moni ba paswana ti ba dia quand même benga no batawana nyoso yenga aneni Juju muna na te bona bo me ya luka ote lelo suko mai sopani aoninga sa ni rachete Juju ko kete l'action za se doit couronne ezo sala ko kende te donc nenge za wana parce que wale sa kwa ba komisa ba nzambe na ba dori nzambe na onde ba mesana menge loko pezo na zaka choqué na mukili bandimi bakoba susu bandimi ya nzambe te bakoba ka bandimi ba pasteur c'est chaud. Comment expliquer yo que d'église pour na pasteur d'ailleurs délivrance relation ezaki ya wana ça tout batsa suba tuté ya to batutu baza ba lobi ndeto batu ba loba o loba na CPI donc il a dit que délivrance ya Juju bebunga délivrance ya Juju ezaki ya yeboko Juju sala kango parce que soka ezaki ya wale ça me apengwa oui parce que soka ezaki ya wale ça moi je connais Juju pire nani choupette donc aninga apengwa. Donc, na minute Juju ba bedele kwe ya tetia bende no na mapeka oza se doit talisa e couronne kozonga kuna te ko kepete
nyonso na ngai nayebisa juju ya wana puis na privé na okota c'est bon bye. Bye, merci beaucoup CPI, merci beaucoup. Maman Ariette. Ariette, bapesi maloba. So ozawana, fungola micro, topesi maloba. Ariette, so ozawana topesi maloba. C'est comme ça d'occuper hein. Voilà. Maman Erna, peyo pesa mona yo. Ozana mo, ozana kama obakisa. Voilà ko bakisa ka boye papa JS. Nayoki bandeko nyonso nde balobi jibio courage eza makambo yaka nzambe apesa biso ka biloko tokoka osupporter oyo tokoka te apesa biso yango te ezalaki eloko moko boye nzambe atiaki yo kati na motema elinga kobimisa me ezalaki nano tante ezalaki moma nango nano te siko moma nango ekoki obimisi yo moko se défoule ose libere eza bien. Longa na koloba papa JS. Pasteur azalaka papa ya mutu te, pasteur azanzambe te, pasteur azaka wana pona kokamba biso. Pona kotangela biso mamba nzambe parce que loko échangera biso za parole de Dieu. Un enfant de Dieu faut être exemplaire. Mutu azo vivre na bonzambe, mutu azo vivre na kati ya sainteté, na kati ya Saint-Esprit, azala différent na bato bazo vivre o baza libanda. Omona papa JS na balangage na biso mais lelo oyo comment on peut ça passe ba chrétien o bazama o baba sala nzambe bango bato bakoma na mangamba babebele bango bato bakoma kozokisa mitema bato bango bato bakoma kopesa biso passe donc eza penze loko moko ekisala passe faut to luka vraiment place wana to luka ko changer to bongisa ba comportement na biso to landaka même to monaki na Ancien Testament tant Jésus-Christ azola kisabato non na Nouveau Testament tant Jésus-Christ azola kisaba disciple ne ko sambela aloba te ke nzambe ya Jésus-Christ non aloba notre Père qui est au ciel. Mais le koma nzambe ya pasteur boy bosko se pasteur ngasa na kisi Oma teke yozo sambela nzambe yozo sambela kisa pasteur wana soki pasteur wana azana makamba mabe soka za ya nzambe te parce que Bible zo sabiso ebele bakoya ba otare bakoteya na kombo na nga bakosala ba miracle na kombo na nga me baza ya ngate ezaka Bible ka mute yebisi biswango. Mais aujourd'hui, les lois chrétiens a comment qu'on dit à la fanatique à se présenter dans un mois na boy. Alors que biso oyo biso nyo satoye bi na kata Bible loba ke boke de bilonyo suboke ko sala batunyo subaza ba disciple ya nani. Okomi sabango bana nzambe. Mais lelo oyo tozwa ba pasteur to tia ba na première position to bosa na nzambe to bosa na eloko oyo esangisaka biso za parole de Dieu. En tout cas ba chrétien ko to changer ba comportement. Eloko soki yo ndeko na yo osale mabe te tango ozoninga osala mutu mabe mitia nanu na place ya mutu wana okosa mutu wana mabe te monde to barake obenga na muninga mitia na koke ngande na bwe babenga ninga surtout les gens bato be babake ngapi babenga na kanga ibonga peso na benga na mabe za parce que tango yo babenga na ka yo kaka passe pourquoi ce qu'on passe na ngo ko mutu mususu tu vois et ça ba réalité moko yaka ya joujou place wana vraiment nzamba sunga yo nzamba pesa yo vraiment mutema munene otondisa mana bonzambe otambola donc omitambusa selon nzambe omitambusa selon batamokilité mwana nzamba memanaka na sentiment te mwana nzamba tambolaka na parole de Dieu mwana nzamba tambolaka na présence ya Saint-Esprit est guidé yo place au monique esprit na yo simbité ça veut dire que place on nzamba zate. Donc yo mo mutoko décider aux propre maître ya vie na yo so monique okozonga pas pasteur walisa oke nikolanda affermissement yo c'est pour monique que okozonga te ba pasteur baza ebele place o nzamba ko mema yo place okokende place ya ngwana yo okende ko servir nzambe na yo parce que aujourd'hui déjà décision ya kolanda nzambe na yo comme Seigneur et Sauveur nzambe azwa lokumu makambo eleki to tika nde kozala ba fanatique ya ba pasteur to sambela nzambe o asali corona se to tika kolande te ni po nzambe mutabiki saka pasteur abiki saka te tout comme médecin abiki saka te. Merci pasteur. Prophète te peut se plus 3 minutes pour nous 4 live. Prophète te peut se 3 minutes. Merci papa. Nzamba pambola biso nyonso. Amen.
na meki kolanda bandeko nyonso bazoloba vraiment ça fait mal pona komona ndeko na biso ndeko na biso auti kobongola motema sika tomonaki na ba réseaux sociaux tomonaki vraiment ndenge nini na réseaux sociaux ndenge azwaki bateme tutu me ngai nalingi naloba eloko moko ke ntango tozolandela délivrance ya frère na biso eza différent na lolenge mosusu bato bayela na église parce que na bato ebele bayaka na église kuna kota papa walesa même na baéglise na biso partout tolekisaka na ba réseaux sociaux te tolekisaka na ba réseaux sociaux yana bato babongola mitema bazwa ba baptême eleka na silence mais eloko na ye eleka lokola matalana moko boye et moi j'ai dit suivant que eloko oyo eleki lokola tolakisa mokili ekendaka nango ka bien te parce que frère na biso alobaki ke soki aye église te passer walesa bengaka ye sikoyo ntango mpe passer walesa azobenga ye te ye akobenga passer walesa te il faut abenga passer walesa ayebise ke tala makambo ndenge eleki est-ce que abengaki papa alobaki te ke pasteur walesa abengaka ye te alobi soki atindelaki bamessage ou soit soki bamonani mpona nini oyaki te parce que ye aza numéro ya pasteur walesa te na pasteur walesa babenganaka na telefone te. Bref, aussi ça. Ok. Sikoyo numéro ya bengaka ye passer walesa ka na église ntango bakutanaka. Ok, merci beaucoup. Pour que les rapidement sa parole, il faut que yeba ke tango zolande la délivrance ou bien tango zo ken église bato tout ba ken église ezate ka bato wana babongola mitema. Même soko tali Jésus ezana bato musu baya komona Jésus mais baye koliba mpesha bango. Tozo mona même ndeko na biso Bartimée azana posa mona na Yesu mais bato bazo se kanga monoko. C'est que loko nyonso oyo zolanda soki eza vraiment eloko ekomemela lobi lipamboli il faut bato bampeshe yo ezaka même muto ozoluka libala komona obali bo bato bazo bambali wana za mabe mbali wana aliaka bato mais soki yo yebi eloko ezosala eloko ekompeshe yo ezate donc ana koyebisa frère na biso courage zonge la vie chrétien et maloba ya bato ya badiacre ya banani ekoki jamais kolongolo na église parce que église eza ya motote. Église eza ya motote, église eza ya pasteur te, église eza ya prophète songolo te, mais église eza ya nzambe biso toza wana juste nzamba atie biso pona kakolakisa mais église eza ya biso te kino moto moko azwi décision avandi osala eloko te niti bazwi décision babengana yo ezalaka te. Donc ngana koyebisa frère na biso courage zongela nzambe ngana koyebiso ke zongela église na yo, zongela église na yo. Mais il va bien que bato tout baza pembeni na ba pasteur la plupart et comme la copie na bango lingo kutana na prophète sala bo lingo sala boy même pas na biso soko za miso makasa kolandela te bato musu bako kima ba église likolo na yo. Donc merci papa pour la parole moi pena kene mingi ezate na ko encourager ka frère na biso zongela église zongela vie chrétien yeba ke vie chrétien ezana bato bampesha ka bato bazali balobaka mabe bafo bakoboya okutana na pasteur bakoboya ko pesa numéro ya pasteur mais yango tende kolongolo na église même ata bato babengani yo parce que nalobaka suiva ke église eza lokola esika o botami ya mibale. Mais ce que que si qu'on a botami yango est-ce que biso to changer ka papa na biso to ki on kade likambo ezali problème e koko zwama mais na koki jamais ko changer église donc ngana koyebi biso ke zonga na église na yo et na yebi kenyo se koleka malamu. Merci papa Jozo intervention na ngaka yango wana merci beaucoup papa. Merci beaucoup papa prophète. Maman Erna, si au clôture déjà, maman Erna. La personne là dans le bébé, donc comme on a vu sur l'obité, clôturer dans le live. Voilà, ça fait mal, hein, papa JS. Humiliation, c'est le mot, bon, il faut dénigrer mon toit. Ils ont le mot, qui y a ebi qui est en alomé na communauté côté pa bato ba sambela c'est là que bato ba monter à malam muta kiti azaka na 350 € na Kinshasa na poche ba benganio mais ça liwati ils ont ka babomio ezaki liwa 350
Tolo barapina kuna biso bozo ke Kishasa, il faut pas se compter. Mutata mutanga bengi sur azana Kishasa bianga na opeso boy. Il faut d'abord se compter na ne pas na yo moko. So moni ke yo moko na poche na yo. O kano ko vendre ba jour be na Kishasa te ko kende Kishasa te. Ko kende te. O vandi parce que soka se préparer ki papa GS menga kutana makambo ni hospité. Au moins na vie hein. Ezana makambo. À ça qui confiance, à ça qui confiance na ba église na bango. Ezaki église oyo akota ki confiance papa confiance wana confiance wana confiance na votre église. C'est ça, c'est ça. Confiance à 100%. Merci beaucoup maman. Oui, c'est bon papa. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup maman Erda. Voilà, merci beaucoup bandeko tout bolanda kibiso, to banda ki life makambu ya église ya pasteur Walesa, nandeko junior, batutu balanda ki e amataki na live. A expliquer ndenge nini makambe komela kiye et c'est là qui sont bien dans le sens que pour te dire qu'il y a vérité na munoko na moko. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Dans l'actualité musicale congolaise, art et divertissement. Écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.